biso tobika medite fe bergero botenga ina bika ai emono yo yo mauyo emo Shalom, shalom, shalom à tous les élus de Dieu. Shalom na bana nzambe nyonso, les amis de la bonne parole. Shalom na ba oyo nyonso baza na oreille pona kuyoka so ya trompette ya temps de la fin. Nzambe aleka na kopambola bino partout bozomi na 4 coins du monde. Shalom na ba oyo bazomi na Amérique. Shalom na ba oyo bazomi na Asie. Shalom na ba oyo nyonso bazwami na Océanie. Shalom lisusu pe na ba oyo bazwami awa na kati ya Europe. Et puis shalom na bandeko na biso kuna na mboka na mokili ya Afrique. Poko na lelo nzambe aleka na kopambola bino nyonso bayebo tiki misala, bayebo tiki ba occupation, bayebo tiki oyo ekokaki kozala comme gain pona tina na bino. Vous avez jugé bon ya kozala liboso na ba écran na bino pour nakoyoka le son de la trompette et tout, ainsi dit l'Éternel. N'a pas mouli nzambe parce que to la muki biso nyonso na bonne santé pour na ba grande chose oyo bonté na azali ko renouveler liko na biso. Yango na liboso ke to kende kokota na profondeur la parole, to ngaki to sambe la muke. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es au-dessus de toute domination, nous voulons te dire un grand merci encore une fois Seigneur pour cette opportunité que tu nous as accordée pour parler de ta parole. Merci notre Dieu parce que la Bible dit poussé par ton esprit, les hommes ont parlé de ta part. Laisse que Seigneur ton esprit puisse nous assister encore une fois la soirée d'aujourd'hui pour interpréter ta parole. Par l'onction du Saint-Esprit et l'autorité que tu nous as investie, Seigneur, je m'ensirge contre tout ce qui ne confesse pas ton nom dans le nom puissant de Jésus. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de ce moment. Au nom de Jésus qui est notre véritable Dieu, nous t'avons supplié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Topamoli Zambé parce que parmi les vivants, ils allaient faveur munene o nzamba za kosala la biso. Na ebete bato mingi baluka ki pe ba mona journée oyo bato baleki biso na justice, bato baleki biso na crainte nzambe, bato baleki biso na kosala nzambe. Bamususu na mama bazwa bisika ya pasi, bamususu bazana na kati ya prison, bamususu bazana na bambeto hôpitaux, mais le Seigneur nous a fait grâce et tous à la compter parmi les vivants pe ba bazana très bonne santé. Voilà pourquoi le Seigneur lui place aux allées comme nzambe atako makambo za ko semble comme les autres marchés souffle de vie encore la pesio yango za une très grande bénédiction. Soko zoko tambola yo moko semble qui eza une grande bénédiction. Soki oza komela mai eza ko kitela mongongo ba mususu lero bazomela mona basonde et c'est aussi une grande bénédiction. Toyebaka kokumisa nzambe na ba circonstances nyonso pe na ba moment nyonso
o nzamba kopesa biso comme faveur na mokili parce que nangolu na inde toza kobika. Semaine passée tozongaki na kati ya voyage missionnaire to salaki na mokili Afrique précisément na mboka na Angola tomekaki koyebisa bino que tokendaki mpona série ya baconférence na basai na Nzambe et puis nsima nango après kolongwa na Luanda tokendaki lisusu na baprovince bipai wapi mpe tozalaki na basérie ya baconférence et puis mpe na baséminaire na bana Nzambe tomekaki kopesa bino mwa extrait moke ya koya na biso ya kokita na mboka ya Lubangu na province ya na province ya Kwantu Kubangu plutôt na ville ya Menonge. Exactement kuna ndesika tosalaki conférence avant que tozonga lisusu na Luanda et puis topesaki bino lisusu mwa extrait moke tolobaki ke au fur et à mesure tokobanda kozala na émission tokobanda kopesa bino mwa ba extrait moke pour na bo vivre moke makambo Nzambe asalaki na voyage missionnaire yamana lelo avant que tokota na profondeur ya message na biso tokosenga lisusu na régie batala soki bakoki ko balesele biso mwa elema moko oyo ekokaki ko pesa biso makoki ya kosa musana Nzambe na province ya Menonge to na Kwantu Kubangu soki régie bakoko zala prêt ba balancele biso elema moko pona komeka kolakisa bana Nzambe nini misala elekaki na mboka na Menonge to tiki régie ba meka kopesa biso mwa extrait moke. C'est parti. Natango ya pasie hata natango maladi nga natalela kayo yonde bisi bangolu kombo mosusu esalite kaka kombo na Yesu yango bapesa na ngaye tika na bele na lelo Jésus akoyoka ngai Nzambe na ngai belela Yesu belela Yebo atali kambo na yeleki mayele ana bandoto na ngaye olobela kingaye na nzela ya basali na yo nazuwa ba profesi ke na nzela na ngaye delibota na ngaye ekolumwa na pasi yango na sengi kanisa bilakaye na bandoto pesa kingaye bilaka na yo ya bilakaye Amém. Eu estou a agradecer ao meu Deus porque me ouve.
nome de Jesus. Todo sim. O corpo é sim. Então, problema é maladie physique. Tem problema não é doença. Põe a mão no coração. Problema nenhum sofrendo. Então, como é que você a dor é maladie physique. Além da doença física, põe a mão no coração. Não é tocar. Vous allez copier de la maman de l'isco. Vamos orar. Éternel notre Dieu. Tu as dit que tu confirmes la parole de tes serviteurs. Dans le nom de Jésus. Agora, em nome de Je m'assige contre tout ce qui ne confesse pas ton nom dans la vie de ton peuple. Porque eu confessando na vida do show. Donne-le maintenant. Donne-le agora. Todo espírito. Libera esse povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo poder. Ele encontrar na comunidade. Quem encontrar todo mundo. Vai direto ao total popular. Vai chamar uma massa. Quando está chegando amanhã, estamos a fazer uma reunião extraordinária com os mais velhos para anunciar essas coisas antes da Assembleia Geral. E vai apresentar perante a igreja quando dá documento oficial. Que Deus abençoe vocês pela paciência. Vai orar perante vocês antes de vir receber a bênção. Amen. Amém. Chamamos a mamãe para Deus da Lina Bala em ação. Deus do nome que a voz citou. Deus que entregou e mandou a avô. Grande Deus da Bíblia. Senhor, Deus que chamou a avô, fizeram o que a avô está fazendo. Entrou dentro da sua obra nossa. Ele fez o teu trabalho nem a rebelião. Então, ungir a tua serva. Em nome do Senhor Jesus. Deus, veja a unidade dela. Veja a fidelidade dela. Deus vai tirar que está em cima do avô para deixar embaixo dela. No cabelo dela, o morte ressuscita. No cabelo dela, os doentes vão tornar. No cabelo dela, grande trabalho mostra aqui na igreja. Se ela fechar por baixo, em cima fecha. Se ela abrir por baixo, lá em cima abre. Todo espírito maligno vem ajoelhar perante ela. Ouva e faça. O trabalho, o dinheiro seja a sua parte. A inteligência em toda dimensão seja escrava dele. Cuida ela perante os inimigos. Contra ela se encontra com ele. Brilha, brilha. Nome do Senhor Jesus. Vista a língua dela. Quando ele falar da sua parte, Deus, os milagres que se virão de ti saem. Eu te acredito. Facilita esse irmão para acompanhar. A Bíblia diz: onde nós paramos, você vai continuar. Ele liberta todo mundo. O Espírito Santo começa a falar boa nova. Aquela que não pediu, você sabe. Concretiza em cima da vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai só pedir que você levanta vossas mãos. A mãe vê que Deus vos colocou aqui a necessidade. A nossa comunidade nesta mamã com todo amor. Falam vossas palavras, vosso Deus, para ela operar. Se vai agradecer a Deus, vocês levantam, fazem uma coisa. E vocês vão fazer um rodão onde ela está. Hoje vamos apresentar
une fois, merci na bandeko nyonso bazolanda biso. Nous sommes obligés à kokata parce que l'image est tellement ébélée et ça peut moulaï pour permettre biso tokota vraiment un message il y a chaque mercredi. Donc je vous ai promis que tokobanda kozoma ba séquence moké c'est juste pour na kopesa bino moi idée il y a musala oyo to sala kina mokili na Angola na mboka ya Luanda pe na mboka ya Menongue. Donc wana boza komona ezaki misala elekaki na mboka ya Menongue na Kwandu Kubangu ezalaki suka ya nini ya séminaire et en plus journée à suka ezalaki journée oyo to salaki installation officielle ya représentant nabiso na mboka ya Kwandu Kubangu ya assemblée nabiso ya MEPSA pe ye azakendaki kobanda mosala kuna ye moko tango mosala efungwami atongi temple ya monene oyo ndenge boza komona abengaki biso mpona tina na kokende kopambola ye pe kotia installation officielle kofungola ensemble na biso officiellement na miso ya basali na nzambe pe na miso ya bakonzi yango na moni na suka tobandeki kobondela mpona tina na ye pe devant bapaster nyonso oyo baza baleader na mboka ya Menongue. Vraiment nzamba sunga biso ke tokozwa susu peta ko lakisa bino oyo lekaki na mboka ya Luanda, conférence ya Luanda, to salaki ba conférence ni sato na mboka ya Luanda pe ba séminaire lokola. Donc tokobanda ko évoluer muke juste pour vous faire une idée. Soyi bo moni ke ba image yango eza de trop, bokoki pe ko komela biso pour que tout se passe. Mais nous avons voulu partager avec vous moi ba séquence ndambo pour mona ke to kendeki kosa Moussa Nzambe, vous avez prié pour nous et que Moussa Lango et Salemaki effectivement. Bon, Nzambe a pambola ba nyonso bazako sepela na ba image. Lelo na poko na lelo to ngaki to lobela dikamususu to teme mususu oyo nkolo après ko inspirer biso à partir kaka na vie oyo toza ko mona ngo mikolo oyo. Sans oublier que thème na biso ya émission na biso ezali toujours le temps d'Isali. Toza ko bima libanda ya vision ko la tali saki bisote ba message nyonso oyo tokobanda kozwa eza ko mema biso kaka na sali. Donc lelo tokolobela thème mususu oyo ezali ko pesa biso vraiment lipamboli makasi. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Kanama kasi na Nzambe. Koyoka thème ya lelo kumona neti likambo moko ezaki koleka wana ezali liloba moko eyaki kobima suite ya événement moko suite ya situation moko oyo ekomaki na vie ya ndeko na biso moko dans le Seigneur na kati ya Biblia yango nalingaka mingi kobimisa kotire bathème nanga na bapassage biblique po ete kuna nde inspiration mpenza ya malamu ezalaka. Attache-toi donc à Dieu nde ezali mama na biso ya likambo oyo tokolobela na tongo na pokwa na lelo plutôt. Donc tokokende kotanga na mokanda na Job chapitre 22 verset 21 pe tokokende kokita malembe tina verset 23. Nalobi ke Job chapitre 22 verset 21 pe tokende kosukisa na 23. Comme d'habitude ba eli mususu bazalaka moi rapide pour na kokomela baninga pour que tozongela ka 3-4 fois te tango kangi oko komango directement pour que baninga mususu o bazaka na moi la terre ko kanga baye ba passage nini to tangi pe esika nini mama na biso likambo ezali na lobi na Job chapitre 22 verset 21 jusqu'au verset 23. Je lis au nom de Jésus. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Parole du Seigneur. Tant que tu as dit que mokanda oyo ya Job, effectivement, tu dois comprendre que les amis le moment que y la conseil. Eza lokola mbela eza lokola maloba oyo eye position ki sabuto moko azaki na kati ya désespoir parce que toyebi histoire ya ndeko na biso Job na kati ya Biblia na lobaka toujours que ezaka na bato mingi na Bible
bazwaka bakombo ya kati ya Bible kopesa bana na bango. Mais kombo ya Job namona kango mais ezalaka mpenza mingi te moto aboti mwana na ye apesa ye kombo ya Job. Parce que bato bayebi vie nini ndeko na biso oyo atraversa, ba problème nini ekoma na vie na ye, makambo nini ekomela ye. Alors bato babangaka puisque bamonaka ki bakoki ko supporter te makambo ndeko oyo souffrance ndeko na biso oyo ayebaki ko andire na vie na ye. Bato mingi basambelaka mais ko remarquer que tant makambo za ko marcher te, tant ba situation komaka difficile, tango vie na biso ekomaka na ba combat mingi kodima na biso ekoyaka par rapport na foi ya mutu na mutu na ndenge nini aza ko traverser ba moment difficile. Alors ce totali okomona ke histoire oyo tozotanga ya awa ya Job ekomelaki mopangano te, ekomelaki penza nde mwana na Nzambe. Voilà pourquoi okomona ke nalobaka toujours émission oyo ezali ya ba élu de Dieu, bato nzamba pona, bato basa na sens et sensibilité prophétique. Oui, bamusula ko ba mebongo ba pagano. Effectivement, mutu moko ta koki ko ya kotele maliboso na Nzambe soko Nzamba bingi ete. Même mutu asa mo pagano soko asa élu de Dieu. Jour ko yoka son ya trompette, au monde qui a résister te. Pour que biso ba mususu to botama ba pasteur te, to botama ba teite, to botama peza ba pagano na kati na masumu. Alors comme tout ça qui va élu, Nzamba permettre que to yoka son ya trompette et il a fait de nous autres alléluia. Donc c'est un azolo ba les élus de Dieu nazota la même ba o nano ba ebi Christ te na ba o Nzamba ko benga dans les jours à venir na ba o déjà bazala le Seigneur. On a kati ya vie ya ba chrétien to ya ba Nzambe, il y a toujours des combats, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des étapes difficiles o yela kabiso et au komona ke na moment ya ba difficulté ya onde bato mingi batika Nzambe. On mona ba chrétien mingi ba boya ka kosambela. Ya on mona rabana Nzambe mingi bakoma ka simba pe bakomi ko s'attacher na biloko oyo ezali ko édifier te. Autant tozolo de l'attachement ni ko bakokangama. Ngana mona ka na ko définir attachement ezali pe ndenge moko te na persévérance to molende. Ezana molende eza muto aza ko linga ko sala loko aza ko tikate pour que azwa quelque chose. Aza ko tia molende na likambo moko ya ba classe na ye. Et ceux qui assistent à l'étude Siri, molende wana baneko la mukatongo tongo pour na kokende classe, kokende université, ko se privé ba sommeil pour na ba étude, au moins que molende wana ko sila. Mais attachement, eza ko kangama na eloko moko pour toute la vie. Donc au moins na bato mingi, aza attaché na ba biloko mokili, to mona ka bato ba melaka makaya, aza attaché na nicotine. Donc ça dit que abotami na ngote metango bandi ko s'attacher na yango. Pour ça, on est aussi l'été à Karami dans vie mobimba. Il y a déjà comme ceux qui ont moyen de cigarette, il est tellement attaché à la cigarette. Et nous tous les monde attaché à la musique. Au comment ceux qui conservent les atta wapi, aza prêt à côté quand même bilamba. Aza prêt à ça la sacrifice parce qu'il est tellement attaché à la musique qui tourne à la concert. Et ça n'a pas tout le sous attaché à l'alcool. Journée mon kosoka meli masangata royo bien te. Vina eza attaché à l'alcool. Vina eza attaché na ba plaisir à mokili. Ezana ba mususu baza attaché na ba futilité. Bana basi mingi baza attaché na mibali. Yesi soka zumbali ta ko lala te. Ndenge moko pe na mibali. Aza attaché na vie ya prostitution. Moi ça ko lekate. Donc mutu na mutu ko mona ke attachement ezana loko moko oya kangama na vie na mobimba. Bato ya ba cigarette, bato mususu baza pe attaché na ba divertissement, na sport, na ba makambo ndenge na ndenge. Ozo sentir que et comment vie na ye et so wasali yango ta koyoka bien te moi pe ko kabola na yango ezalité. Alors au komona ke ba muso pe baza attaché na bakisi, baza attaché na ba idole, baza attaché na ba tradition, bato baza attaché na bakisi même baza ko na église. Au komona ka za toujours na moi singana na loketo azalo ba ke non o eza biloko ya koko na biso mama na nga pesa kinga kenga na kedi bala singo ko kozanga te. Mutu aza attaché na kokonde ko consulter banganga ya sambela kanaye mais ceux qui dikamoko ye makasi oyo ezoko le niveau na ye il faut que ko talisa mona kino makambo Nzambe kama utapesa mama mayele mama wana ya sala kanaika ka azaka pe kana mama bakasa Nzambe kama utapesa mayele wana sabi mutu aza attaché na ba tradition, mutu aza attaché na ba coutume, mutu aza attaché na ba biloko moko oyo ataza ko kene l'église ani ko tika mote.
et tout ça qu'on remarqué en mingi na ba vie na biso tangu to yaka na liboso ya Nzambe ya mwana na poko na lelo sengeli yo ba ozala ka attaché mingi na nini parce que toli o eza ko ya depo na biso ba na Nzambe ba lobi na biso ki attache-toi donc à Dieu et tangu baza ko loba na biso to s'attacher na Nzambe c'est parce que les gens bato mususu bango balingi ko s'attacher na Nzambe te koto ya s'accrocher na Nzambe mais koto ya sa attachement ne loko ne moko péché ne moko chéri o ya dina ko tikate ya mwana na poko na lelo sebeli mutu na moto ayi ba ko sala choix yo za attaché na nini ozalaka mingi attaché na pour ça moto na zali attaché na nini na ba plaisir à mokili oui les gens bato mususu baza pe attaché na liloba Nzambe au moins que ceux qui mokolo ekoki neti mercredi bo akoki ko zanga te na émission le temps du salut parce qu'ils sont attachés à la parole de Dieu. Ils sont attachés à la bonne parole. Vie na ezali ko dépendre na maloba Nzambe. Vendredi ce que koki ya ko zanga te émission. Il y a Jésus-Christ dont est médecin pas évangéliste Sephora. Dimanche pe azali wana. Donc au moins bateau baza attaché na parole. Vous allez remarquer que bazalaka toujours na sima bateau Nzambe. Ba séminaire des ko le kazali wana. Conférence les le kazali wana. Donc on les a makambo Nzambe ya zali toujours et au moins appelle bato comme benga ki yo za pena moto aliboma attachement na yo ezana likambo nini yango na tozo komona bato nyuso baza attaché pa Nzambe baza toujours na eloko moko ya particulier oyo tokende ko yeko na poko na lelo bino zo tali sabiso ke Job bazaki conseil na Nzambe pe moto azali ko banga Nzambe nous savons témoignage oyo Nzambe yemo ko azako pesa pona tia na Job. Bien aimé, na sepelaka mingi ko yoka témoignage ya Job. Yamona un jour Nzambe soka komi na niveau ya ko témoigner yo. Yeba ko za moto esengo. Bato mokili bakoki ko témoigner yo. Ki yo za mo santo. Bato ya libanda bakoki ko mona apparence na yo. Mais yo moko na motema na yo yebi ozalaka nani. Nzambe pe na motema na ye ayebi yo ozalaka nani. Tokoki ko bimisa ba apparence ya piété. Tokoki ko bimisa ba apparence moko ya douceur. Tokoki ko sala la hypocrisie to apparence extérieure. Effectivement Nzambe a dit mon sakoli Samuel a dit que vous les hommes vous regardez ce qui frappe les yeux mais moi l'Éternel je regarde et je vois le cœur. Bien-aimé Nzambe atalaka mitema na biso po yeba yo za attaché na eloko nini na poko na yo ngozo ka message o Nzambe azo yeba attachement na yo. Est-ce que vous êtes attaché na Nzambe? Est-ce que vous êtes attaché na bakisi? Est-ce que vous êtes attaché na lolendo? Est-ce que vous êtes attaché na likamoni? Mais la Bible nous recommande biso to s'attacher ndé na Nzambe. Alors Job azaki muto bana ko banga Nzambe et à niveau que un jour Satan est se présenter liboso na Nzambe. Nzambe azotuna Satan. A-t-il remarqué mon serviteur Job? Est-ce que kuna yeko yanga ngana mokili mona ki mosali nanga? Ezana motute na sena moi. Hoya kokai na Job. Na ko banga ngai. Wa kokai na Job na attachement. Wakokai na Job na crainte na ngai. Nzambe azako vater mutu. C'est-à-dire il y a des gens dans ce monde où Nzambe pas koki ko vater. Où Nzambe pas koki ko bete la tôle. Et c'est on a Eli o na poko na lelo. O bato mokili bazo bete la tôle te. O ba famille bazo bete la tôle te. O ba camarade bazo bete la tôle te. Et c'est on a mokili. Ce qui Nzambe bazo bete la tôle. Ce qui témoignage no yebanye pas dans Nzambe. Ce qui Nzambe azako lobaki kuna na mboka na Stockholm mwana nanga moko ya mwasi azali mwana nanga moko ya mobali azali musali nanga moko azali et c'est on a ce qui Nzambe motabete la kotolo parce que biso toza ko mona libanda mais na mutu moko ayebi yo ayebi oza attaché na likamonini ayebi oza attaché na eloko nini oza attaché na ba film ya ndenge nini oza attaché na makambo ya ndenge nini est-ce que Nzambe azobetela maboko pona tia na likambo yo zo kosala. Bien-aimé, Nzambe azobete la moto lotolo. Ayebi si Satan, ça c'est mon serviteur. Quelqu'un qui craint Dieu. Un homme intègre. Muto azana sembo na miso nanga. Tellement Nzambe badi ko vate mingi. Satan lobi na ye. Yo za ko kumisa. Mais c'est parce qu'il permet ngate na simba ye. C'est parce que muto wana yo zo ko lo baza protéger. C'est parce que on enrichir muto wana. Donc par là, tu vois comment on a assez. On va comprendre que richesse nyonso ya bana Nzambe et utakande pa na Nzambe ezalaka des conséquences ya attachement ya moto na Nzambe. Bonheur nyonso moto akoki kozana ngo Satan yebi ke ezalaka fruit ya attachement ya moto na Nzambe.
succès nyonso moto akoki kozala Satan ayebi ke ezalaka nde fruit ya attachement ya moto na Nzambe. Yango na Bible ezoloba na biso que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lipamboli ya Nzambe kaka moto komisaka moto mozwi. Yango pe yaka na pasi to na mawate. Parce que ceux qui moto s'attacher na Nzambe lo le tika la ka kofunga mpona tina na ye. Pe okolia lipamboli oyo na kimia. Pe okola la pombi ya kimia. Mais ceux qui yomoko na motema na yo, obi ke richesse oyo zanango. Source nango ezali attachement na ba démon. Source nango ezali attachement na diable. Source nango ezali attachement na ba kisi. Yomoko na butu okola la pombi te. Israël bazalaki peuple o bazalaki béni. Bazalaki peuple nzamba bimisaki bango na mboka na Égypte. Bazalaki peuple bazimaki avec des grandes richesses. Mais comment qui na moment moko Israël nzamba tikaki bango. Yamana tokene na poko na lelo bien aimé. Tokene kotanga maloba na Nzambe. Et kobanda kotalisa biso. Ndenge nini attachement oyo ezali kopambola bato na Nzambe. Attachement na bato. Ndenge nini ezali ko changer vie na bana Nzambe belé. Attachement pas Nzambe. Nga nazalaka attaché pas nkolo. Parce que nayebi ke bomo nanga soki na nkolo te za kokufa. Nayebi ke libota nanga soki s'attacher pas Nzambe te za ya pamba. Ndenge Bible lobi ke soki moto akotonga et que Nzambe ne moto aza kotonga te aza kotonga na pamba. Soki moto akobatela soki Nzambe te moto aza kobatela bien aimé kobatela wana eza ya pamba parce que mopepe nyonso koya ekomema. Job azaki moto azaki attaché na Nzambe pe Satan yebi yango que Satan akoki kosimba bomo na ete parce que azaki attaché na Nzambe. Bato nyonso baza attaché pa nkolo baza sous la protection du Tout-Puissant. Le diable a remarqué que Moutou aza ya ngate. Aïko bisa Nzambe pesanga nzela. Nakele simba il va te réunir à face. Seigneur ayeba ka position na biso liboso na ye. Ayebi dimension ya foi na biso. Ayebi dimension ya biso ya résister devant la tentation. Ayebi mpe moko na moko attachement na kati ya bonzambe. Nzambe ayebi si Satan abina tindio ke ko simba nzoto na ye. Simba onyo sokoki ko simba noko simba molimo te. Ah oui, iniko lobake eloko moko te koki ko komela moto aza attaché na Nzambe soki Nzamba permettre te. Parce que la Bible nous dit qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur en soit l'auteur. C'est de la volonté du Très-Haut que nous arrive le bien et le mal. Likambote moko koki ko salema na vie à un élu soki Nzamba permettre te. Ezala malam, ezala mabe Nzambe mota permetaka. Mais seulement tu n'as pas le pourquoi de chaque chose. Ce qui m'a dit pourquoi Dieu a permis. Ce qui m'a dit pourquoi Dieu a permis. Nous avons une sensibilité prophétique. Il faut qu'on ait la analyse. Il y a pourquoi il y a chaque chose dans la vie. Makambozo marché, mais pourquoi? Pourquoi le Seigneur permet? Parce que Satan a le droit de contrôler la vie. Tant que vous avez un attachement dans Nzambe. Et ce qui Nzambe a permettre. Pourquoi ça peut permettre à nous nous sommes la vous savez que la Bible nous dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La problème est la moyenne. Souffrance est la moyenne. Mais ce que la Bible dit, l'Éternel en délivre toujours. Ça dit qu'il n'est pas moli et il y a toujours na souk. Délivrance c'est au kangwama et il y a toujours na souka. Il y a bateau baza attaché dans Nzambe. Il y a bateau baté moté mana bango pa Nzambe. Il y a mona na poko na lelo. Ezala yo moto za ko traverser ba moment difficile. Ezala yo moto oza ko mona comme si Nzamba tiki yo. Mais si tu sais que dans ton cœur tu es attaché à Dieu, ko banga lo ko bokote parce que attachement na yo ko futa bien aimé. Attachement na Nzamba zo bosa na ngote. Ouais, vous remarquez que Job Azaki toujours attaché. Et bien Satan est au Simba. A Simbi parce que Nzamba permetaki. N'est peut-être bande ko mingi na poko na lelo. Satan Simbi ba vie na bato. Et ça na bande ko musu bazola na ngava Satan sa Simbi vie na mais yo sambolaka. Au sali examen de conscience aux hommes qui sont quittés. Mais aux hommes na makamzo marcheté. Aux hommes na situation familiale aux hommes marcheté. Aux hommes na vie sociale dans les accords marcheté. Aux hommes na vie professionnelle dans les accords marcheté. Voire même vie ministérielle des hommes marcheté. Mais pourtant, il y a une bonne relation dans Nzambe.
Job n'a pas toujours à Soumukate. Mais si le Seigneur a permis que le diable touche à sa vie, et ça qui peut nous tirer en grandeur, bien aimé. Et on a une émission élu moi na poko na lelo. Comme tu misate na makambo zo ko traverser. Comme tu misate na makambo zo le kana famille na yo. Comme tu misate na situation zo le kana vie familiale. Peut-être un zambe na poko na lelo. A permettre qu'il y a poko yo simba makambo minene. Poko mokili ba yo ba yo zakaya nzambe. Po ba to ba mona fruit attachement na yo na nzambe. Lobi ba onyo so ba ngi ko tiola ba mona tio na attachement butu mo na église. Ba mona que toujours à travers la salle dans nzambe. Ba mona que toujours na misala ya église ko soutenir. Batato la ki ya solo nzoka attachement na nzambe e futaka. Pe ba mingi ba ko ya ko tuna yo. Mais secret na yo zakanini. Kisi na yo zakanini parce que ko koma moto sujet ya ba témoignage. Makambo nzamba ko banda ko sele ko zala toujours ba témoignage. Pe ba to ba ko luka ba imiter yo. Mais il a commis déjà Mosika parce que tu t'es attaché à l'Éternel ton Dieu. Bien aimé, la Bible dit que Satan est au Simba. A Simbi Bozu na Job, a Simbi Banana Job, a Simbi famille na Job. Au moment où la maladie, nous sommes dans l'hôpital, les gens à qui citer. Au moment où la situation, nous sommes dans le monde de la. Au moment où la solution est atteinte. Mais il y a qu'on s'est posé. Mais qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Au moment où comme si ma bonne délit n'a pas de karaté. Au commis comme on a si même que ma pasteur au monde de la ponatine non zamba yebi bangote au commis voilà ya ngozo mona même les akosala que ban nzami mingi baza ko changer ba église parce que comme kana maman moko ba doute na kati ya vie ta bango bato azo ko comprendre de sous-souté pourquoi makambo zo yela ngana vie ba mususu même ba koma kati na ba question ko mais pourquoi naza ko sambela nde makambo zo ya taona zaki mo pagan nazaki bote motakomi na niveau ko regretter vie païenne. C'est parce que Satan a touché quelque part dans la vie. C'est parce que Satan a ciblé quelque part dans le projet. Il a dit qu'on peut son matière à réflexion. Il a dit qu'on mis ça. Et il a quand même la tomsous à Tikanzab pour aller s'attacher aux idoles, pour aller s'attacher à la féticheur, pour aller s'attacher à la magicien, à la occultiste. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que le diable a touché dans ta vie. Bien aimé, n'a pas qu'on a l'élo. N'a pas élu mon désespéré. Nous en basant. Ndenge kakazaki na Job de la même manière nzambe nazali et le diable sait que yozali race élu na nzambe. Voilà pourquoi azako ko simba vie na yo. Voilà pourquoi azako sala comme si a du moins avantage na combat oyo to benga ngo combat spirituel. Bien aimé même les hommes na comme si yonde moto zoko bima perdant tikana biso na poko na lelo ko za perdate. Il y a un temps où nzambe alingi ko restaurer, il y a un temps où nzambe alingi ko changer makambo, il y a un temps où nzambe alingi ko pesa identité ya sika. Satan a dit que Simba vit à Job et a dit trop sûr que Job a un attachement dans Nzambe. Satan a dit trop sûr parce qu'il y a une capacité. N'est pas seulement dans ma cambosa qu'on a vu na yo. Diable a dit que bato bako kaka nzalate, bato bako kaka souffrance te, bato bako kaka te bali Satan ya auto benga ya 2 heures. Bato bako kaka te ko traverser vallée ya baka. Ya mon ozomona Satan a trop sûr que yo peut s'attacher dans Nzambe de société. À cause de moments où ils ont traversé, à cause de la difficulté où ils ont traversé, à cause de la situation où ils ont traversé, Satan a trop sûr que Kalaté, ils ont quatre attachements dans Nzambe pour qu'ils ne s'attachent à l'idole, pour qu'ils ne s'attachent à la magicien. Satan a eu la faiblesse et moto. Depuis le temps de la Bible, Satan a eu comme Mekabato. À cause de ça qu'il est sous mon mokiri. Car on a biloko à kolia. À Kadisi moto kaka biloko à kolia, moto a kati attachement dans Nzambe, moto a kati relation dans Nzambe. Mingi le lope bazo kata attachement na bango na nzambe parce que Satan a présenté bango ba offre moko ya boy ya pamba ba offre ya bisengo mokili a présenter offre ya libala a présenter offre ya élévation a présenter offre ya mbongo a présenter ba mituka pour atala ceux qui yo continuer toujours ko s'attacher na nzambe ya mwana poko na le bien aimé Paul apôtre Paul azoloba qui ne séparera de l'amour de Christ ni nudité ni tribulation ni un homme, ni un ange, rien ne séparera de l'amour de Christ. Ni ne koki ko kata attachement na ngana nzambe. Est-ce que ça nzala? Est-ce que ça kozanga bon? Est-ce que ça kozanga bana? Est-ce que ça kozanga mosala? Est-ce que ça kozanga mikana na poto ndeko kabolanga na attachement na nzambe? Ni ni wana ni ko kata attachement na nzambe bien aimé na poko na lelo. Tope ni ne se kata attachement na nzambe. Yo moto zala ki attaché na nzambe. Yo moto yeba na ki na nzambe. Yo moto nzamba bandai ko betela tolo ninga va betela Job.
lelo kata attachement na nzambe lelo bosa na nzela na nzambe lelo ba église comme esika ya passe bakobenga yo ba explication na ba explication bandeko bozali kosambela bandeko yemba bandeko ko intercéder lelo bakomi kobenga yo mais komi ba explication ba ennemi ne komi de bato na nzambe ennemi ne komi de ba pasteur parce que au kati déjà attachement dingi sous monde wana makambo nzambe te et diable ayebi yango ke mutu akokaka pasité yango na moni ayaki koyebisa sata ayaki koyebisa nzambe alobi ki meka kopesa nga ordre na simba yo mona ndenge azo kata attachement na yo mona ndenge azo ko wanga na yo face diable azaka tire na ye ayebi ki bato mususu bakokaka pasité mais heureusement ba Eli bazali ba oyo bazana race ya Job ba oyo passe ya minyoko ya zawana ba oyo bazali ko l'apôtre Paul azolo ba ki ezala ange ezala bolumu ezala turbulation ezala kozanga mokanda ezala kozanga mongo ezala kozanga libala ezala même kozanga bana et l'autre côté koki kokata attachement na ngana nzambe yango na poko na lelo bien aimé na ni mutu moko aloba lokola ntoma Paul ke ezala ange ezala passe ezala minyoko ezala kozanga bolumu et l'autre côté koki kokabola ngana nzambe et l'autre côté koki kokata attachement na ngana nzambe mutu moko na poko na lelo wakoki ko répondre makambo akosepelisa motema nzambe ke eza pasi te moto kabolo na bolingo na nzambe sataye asibi Job akomi malade mikuwa na misune na posekanga mi place moko Job akomi na moment ya douleur Job akomi na moment ya humiliation Job akomi na moment moko ya mépris bato bakomi koboya kopusa na pembeni na Job baninga oyo babe kotambola na Job ba homme d'affaires nyonso oyo babandaki kosala ba affaire na ye babosani Job bien aimé tango yo traverser ba moment difficile oko remarquer que même bato oyo yo bandaki kosunga bakimi yo oko remarquer même que bato mususu oyo babandaki koloba ke bapesaki yo bakombo mokili bakimi yo l'ingratitude ya mokili yango nde kosala mpasi po ozongela sikoyo otika Satan otika nzambe kobitika na maboko ya Satan bandeko ya Job bakamarade na ye bakimi ye Job a perdre bana na ye Job a perdre économie na ye Job a perdre santé na ye Job a perdre oyo nyonso ezali kosala bonheur na ye lokola mpe yo na poko na lelo eza mpe na bato mingi baperda biloko peut-être koleka oyo yo operde wana eza mpe na bato ebele oyo baperda mabala oyo baperda bana oyo baperda basi eza na bato ebele bana mpe kosambela me batingama na nzambe kino lelo mais pona nini kaka yo Satan ya kozongisa nsima au point que okoma na décision ya kokabwana na nzambe parce que na ba explication ebele oyo oza nango bibelobi Job a telemi et chose la plus grave bible ezotalisa ke même mwasi ya Job oyo amonaki bénédiction nyonso oyo amonaki élévation ya mobali na ye oyo ayebi secret ya bonheur ya ndako na bango parce que mwasi oyo ayebaki ke bozwi na bango source nango ezalaki nzambe source nango ezalaki attachement ya mobali na ye na nzambe mwasi oyo azalaki témoin ya bamoment nyonso ya bonheur oyo bango bande kovivre bafaveur ya nzambe likolo na bango bafaveur ya nzambe likolo na bana na bango bafaveur ya nzambe likolo na baaffaire na bango mwasi oyo azalaki témoin mpe ayebaki ke source ya bonheur na biso eza nde attachement ya mobali na nga na nzambe me ntango bamoment difficile ye mwasi oyo abandi koloba Job yo oza moto ko mérité pasi te en tout cas il faut finir quand nzambe okufa na yo parce que souffrance eleki oui bien aimé dans le Seigneur tango yo traverser ba moment difficile conseil nini yo zwaka conseil ya banani yo zwaka oyo bazo biso ke kima église oyo bazo biso ke kokene pas ba passer te ba passer ba escroc likambo na zone la rango butu moy depuis le temps de la Bible là où il y a toujours les vrais il y a aussi les faux là où il y a les faux il y a toujours les vrais yamona na poko na lelo na ngeki mutu moko ayeba na ko comprendre nani yo koki ko tambola naye moto nini yo koki ko tambola naye banani yo baza sima na yo banani oyo baza ko tambola nayo nzambe na bikam asunga ba nyonso batelemi liboso na nzambe vraiment nazo senga na bandeko ba nyonso baza ko na biso a live eza malamu te pona ko benga biso tam tozana live parce que na minute yo boza ko déranger bandeko ebele ba oyo baza kolanda message pe baza na kati ya profondeur alors nalingi na pambola nzambe
Pour la bino, vous allez attentif jusqu'à la fin. Bibelobi, Nzamba yebisiye, qui n'a pas de permission, mais aussi Baboli Monaete. Bien aimé, na moment nyon c'est la souffrance. Na moment nyon so oyo za komona keza moment peda ya difficile. Mais yeba ke Nzamba na bikam, aga toujours pembeni na yo. Aga toujours pona ko protéger yo. Ata ba passe koya, ata minyoko koya, le boko Nzamba za toujours pembeni pona tia na ko protéger yo. Ki malade ko koya, souffrance ko koya, ba difficulté ko koya, mais Dieu ne permettra pas que le boko à Satan et comme à niveau ko écraser yo. Bibelobi tant Job a résisté na yango. Ayebisi moi sinaye malgré passi oyo, malgré souffrance, je sais que mon rédacteur se lèvera. Il se lèvera toujours. Makambo il peut s'agrandir sengo. Koyoka déclaration à Job. Comment on a Job ko déclarer pas moi sinaye. Alors que na yebi mosikoli nanga ya kotelema. Mosikoli nanga kotelema motasuka. Et lui que malgré toujours traverser des moments difficiles, Dieu ne peut pas permettre et que passe wana tire ya koboma biso. Bible dit que Nzambe Job azolo ba ke mosikoli nanga kotelema. Je sais ezalaki certitude moko absolue, ezalaki confiance moko totale, ezalaki confiance parce que ayebi que ngana za attaché na moto ya yobisaka bato sonité. Naza attaché na moto yo atika kate bato. Naza attaché na moto oyo afutaka ba nyonso basatashaka na ye. Tango azolo ba je sais il ba azalaki na confiance absolue, azalaki na confiance totale. Ayebi na itango ndenge zoko kende e komemanga tina kufate. Crise économique on azana ngo ezaya liberté. Maladie oyo na azana ngo e kotanga na mabelete. Je sais. Donc azalaki na confiance ya attachement na bien aimé. Tango za na confiance en Nzambe, tango za na attachement na Nzambe, yo moko koyeba ke na minute oyo mabondeli na zo sala Nzamba zoyoka. Pina tawo mukie kokokisama. Yo moko za na confiance que situation na zo traverser et ko umela te, lobi makambo ko changer. Bien aimé, je sais que mon rédacteur na lingi pe mutu moko wazako kangama na Nzambe ayebaki mosikoli na kotelema. Yeba yango lokola Job ayebaki. Ataba makambo ngo ezandenge nini? Ata situation ngo ezandenge nini? Mosikoli na kotelema. Et ya telema katango makambo komi na suka. Tango mayela moto komi na suka. Nengi na bisa moto moko na poko na lelo. Que journée ya butu ya lelo mosikoli na atelemi. Atelemi po afuta attachement na yo. Atelemi po afuta confiance yo zakana ngo ipai na ye. Atelemi po afuta endurance yo zalaki nango ya boya kokene ko simba bisimba simba po odingi Nzambe po na fidélité na yo Nzamba telemi na poko na lelo po a changer histoire ya vie ya mutu moko. Bien aimé, attachement et puis ça ka mutu certitude que ngane na zali awa na kufa pauvreté parce que na yeli source ya bonheur ya mokili utaka na maboko ya Nzambe. Mutu azebi que ngane na zali awa na koko kota na mabele combattre il faut ngana bota. Il faut ngana bala parce que mutu azana confiance que Nzambe to salelaka akoki kotika juste été à souffrir éternellement parce que récompense ya ba juste ezali toujours et mutu nyonso azali attaché na Nzambe azaka na confiance na kati ya motema na ye yango mona ke mbula ebeta neige kita mokomona mutu aza toujours okangama na Nzambe pe bato mokili bako comprendre te bakomona ngolo kola folie mais ya yebi pourquoi akangami na Nzambe parce que ayebi ki Nzambe wana futaka. Bien aimé, Bible Job akangamaki na Nzambe jusqu'à ce que Satan a lembi. Et zena bato mosusu Satan a lembaka bien aimé. Ameki yo na ba niveau nyonso. Aye ko présenter ba situation nyonso. Amoni kaka oza toujours attaché na Nzambe. Satan a ko lembolo ko la lemba ki via Job. Satan a ko lemba libuta no nga lemba ki via Job. Satan a ko kima ye moko nga kima ki via Job. Bien aimé, Satan a dit non. Na yeko comprendre pour nini moto asala ka Nzamba avec fidélité. Pour nini pe Nzamba pambolié parce que moto alolenge obo. Akokai ko umela te tangola ye. Moi si na ye moko bani ko yebise que finga Nzambe, mais il est resté fidèle. Il est resté attaché à Dieu. Bien aimé, nani apesa ka conseil. Nani alingi ko dévier le bosso Nzambe. Nani aza ko talisa nzela ya Satana.
zala na esprit ya Job ya ko résister Satan pe ba kolite na nyos na ba démon na nyos na ba nyos ba yaka ko présenter oyebi que Christ peut avoir ba na ministère na ye Satan yaki ko mekaye na 2 heures a présenter qui peut mokili a présenter qui ba bisengwasi à moi mais Christ est resté fidèle attaché à Dieu et le lobby de l'obby on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Si il y a attachement il y a toujours une récompense. Il y a toujours la conséquence positive. Nous sommes attachés à Nzambé tellement ébélé dans la Bible. Au moment où Nzambé a tika bango ndenge onate. Batu nyonso oyo sima ko traverser un moment difficile, mais ils sont restés fidèles avec Dieu. Ils sont restés fidèles avec dans la parole. Batu wana mon côté avec Samason, comme David Azoloba. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Juste à côté qu'on a abandonné, juste le coup Job va boxer à Bamoté, Nzamba foutaka toujours. Bien aimé, David Alobiki, juste Azali jamais abandonné, postérité n'a pas côté qu'on a abandonné. Ça veut dire que ce qu'on a un attachement, conséquence n'a pas qu'on a la caca pour natina na oté. Conséquence nango kozana bana nayo, conséquence nango kozana mwasi nayo, conséquence nango kozana famille nayo, conséquence nango kozana même na ba faire nyonso yo ko simba pe ko sana maboko nayo. Parce que o nyonso kozala yayo et ko subir ba conséquence et attachement nayo na Nzambe. Yango nous mona que Job tellement qu'il est resté fidèle. Tala siko makamuni ne sele maki. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible ko tali sabiso que Job et comment qui na moment sikoyo oyo Nzambe ayaki kokanisa ye yoka ndenge nini liloba Nzambe ezoloba ntango bakamarade ya Job baye kokuta Job na situation oyo bango moto bayebisaki makambo oyo bayebisi attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Hambo bato yo bango bazaki bato babana kotamona kobanga Nzambe te lokola Job bato yo bango babandaki kopesa ba sacrifice na misala Nzambe te lokola Job. Mais Bible le dit, va comprendre seulement qu'il y avait une différence entre besoin et besoin à Job. Bango ba yeba que source ya besoin bango ezaki na misala mosusu. Peut-être ba simba ki bakisi ambo. Peut-être bazaki na ba vie à escroquer. Peut-être bazaki na ba vie à makambo belé na sima. Ou bango pesa bango mbongo. Mais ils ont quand même remarqué que Job vie na ye, bonheur na ye, pépé na ye, source nango ezalaki attachement na ye na Nzambe. Bah comprenez que Job azaki tout à fait différent dans bango. Richesse Job ezaki source na monde Nzambe. Bien aimé, bato ba mesele bakisi, ba yebi pe ba na Nzambe que wana peut-être pas molini utile pa Nzambe. Ba talie bo babiki te. O penza bo ya pambwama. Parce que ba mona ka ba yebi souffrance ni yo za na pour l'évangile. Ba yebi ndenge ni yo tamula kana ko banga Nzambe. Bango ba yebi que iski ba kenena banganga. Place ba kenena ba sacrifice yo za la kate. Et quand Dieu te bénit, il faut battre là. Il y a mon ami qui a dit Job. Mais yo au souffrir tel que la biso. Parce que yo souffrance na yo ils ont l'égalité. Biso te dit que bonheur na yo utie pas Nzambe. Alors ceux qui ont souffrir et ni ko ba ko tiki Nzambe. Et ni ko ba ko kamoni na Nzambe. Et ni ko ba ko se attaché na Nzambe parce que bonheur na yo, paix na yo, ils ont un attachement na Nzambe. Nangina ibisa mona na Nzambe eli moko ki kimia na biso ezande fruit attachement na Nzambe. Bonheur na biso ezande fruit attachement na Nzambe. Ya mona zo remarquer que baye ko comprendre les différences ezalaki entre richesse na bango na richesse ya Job. Balobi ki biso to yebiska to zola rambon na biso. To yebi ni ne pesa biso kimia. Bango po bazo esengo attachement na bango peut-être ezalaki ya la liqueur forte. Peut-être ezalaki ya ba masanga. Mais bon, on a dit que bonheur à Job, paix à Job, paix du cœur naïe, et c'est l'attachement à Nzambe. Tant qu'on va écouter dans une situation anormale, situation difficile, bah non, nous sommes tous sous cette bénédiction là. Tous les gens qui ont salaté, pour eux on sous bonheur, pour eux on sous kinya, zonga na source na yowana, attachement à Dieu. Et on va dire c'est attache-toi donc à Dieu. Ce qu'on dit nous sommes na bon le la biso. Ce qu'on dit nous comme sur un grand homme d'affaires le la biso, ma plantation na prospérer. Aujourd'hui sous ban, au comment monter sengo.
Ce qu'on dit, vie n'a pas changé de source. Biso to yobi Job. Source na yo zali attachement na Nzambe. Nangi na ibisa moto moko lelo. O atika ki Nzambe. O akoma ki mosika na Nzambe. Nzamba azo biso lelo. Ce qu'on dit ozongela lisusu bonheur. Ce qu'on moni kimia ezonga so na vie na yo. Ezande attachement na Nzambe. Soki okozongela Nzambe na poko na lelo. Soko bolinga kokangama na Nzambe na poko na lelo. Tika kimia na Nzambe ezongela yo. Tika bonheur na Nzambe ezongela yo. Tika succès na Nzambe ezongela yo. Parce que Nzamba yebi ke bonheur na yo. Ezande na attachement na ye. Nzamba yebi ke kimia na yo. Ezande na attachement na ye. Nzamba yebi ke ezande race ya ba élu. Nzamba yebi ke ezande race ya souffrance te. Nzamba yebi ke race na yo ezande race moko ya ba vainqueur. Yango na poko na lelo. Yo na Nzambe zo zongi so kaka kuna na attachement na Nzambe. Ezana bato mosusu so kaka boni na Nzambe akoyimbe na te. Bato lokola yo muto zo yokanga. Nzamba za jaloux na yo. Azodi ngate ke oza mosika na ye. Nzamba za jaloux na parce que ça n'a pas projet ya bonheur. Nzamba za jaloux na parce qu'il a préparé ma grande chose. Yango bazo biso biso na poko na lelo. Attache-toi donc à Dieu. Et Bible dit ceux qui te s'attacher à Nzambe, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Et ça n'a pas promesse, ça n'a pas attachement. La Bible a dit que c'est nini kimia. Et Bible dit Christ, le prince de la paix. C'est-à-dire si tu t'attaches à Dieu, Christ a pu faire la carte na vie na yo. C'est lui qui est le prince de la paix. Bama, akope so kimia o médecin na mokila ko pesate. Akope so kimia o avocat moko na mokila ko pesate. Akope so kimia o mobali moko te na mokila ko pesa yo. Akope so kimia o mwasi moko te na mokila ko pesa yo. Ce qu'on s'attache na Nzambe, tu auras la paix. La paix o ko banda ko la tranquille. O ko banda ko lota bandoto ya kimia parce que c'est lui le prince de la paix. Akope so kimia parce que yo ozangi kimia. Au moins si quand je peux se passe et si quand comme le prince de la paix akoya ya koya ko peso kimi na poko na lelo ya muna lingina déclarer par mutu nyonso o s'attacher par Nzambe que na poko na lelo Nzamba kitapona tina ko peso kimia Nzamba kitapona tina ko peso kimia Nzamba kitapona ko zungisa bonheur et na yo bonheur ko kiko zana ba domaine nyonso aya ko peso bonheur o yo bungisa kina libala na yo aya ko peso bonheur o yo bungisi na kati na famille na yo aya ko peso bonheur o yo bungisi na kati na ba frère na yo aya ko zungisa bonheur o ya solo attachement na Nzambe et memela kabato kimia et memela kabato bonheur ya mwana moni bandeko oyo ba yeko yebisa Job que Job biso nini tozo mona problème ne zali attachement na Nzambe problème ne zali nde attachement na Nzambe problème ne zali ko yenga te problème ne zali ko kota na banganga te problème ne zali ko kidobeta vie na yo te ko raconter vie na yo pa na bato te pour bato ba ko changer vie na yo te problème ne zali attachement na Nzambe na poko na lelo eli moko ou akoyoka biloba na Nzambe Nzamba za koyebisa yo attache-toi donc à Dieu tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur nangi na bisa moto moko na poko oyo et que o nyonso alingi koyoka biloba na Nzambe o nyonso akondima ko s'attacher na Nzambe o nyonso akondima ko s'attacher na maloba na Nzambe na poko na lelo uzozwa kimia na poko na lelo bonheur ekolanda yo bonheur wana kokota na vie na yo bonheur wana kokota na famille na yo bonheur wana kokota na bana na yo bonheur wana kokota na ba frère nyonso ekotala attachement na Nzambe. Nangina tu na bien-aimé yo za ko s'attacher na nini yo za ko s'attacher na nani tala bato yo kangama na bango tala groupe ya bato yo tambola na bango tala modèle ya ba camarade yo tambola na bango tala bato yo lingaka ko fréquenter mikolo nyonso tala bato yo s'attacher na bango lingaka ko beta masolo na bango. Mais awa Bible besoin bato s'attacher dans Nzambe tant oza ko s'attacher na Nzambe o s'attacher na bainyo so pe balingi likambo Nzambe o s'attacher na bato nyonso ba mona kalokola Nzambe et okozwa kimia pe okozwa bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur ba ebisi Job bongo ba lobi ke okozwa bonheur so ko s'attacher na Nzambe et ami balé tu reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Na attachement na Nzambe okobanda kozwa na munoko Nzambe ba instruction masakolito ba enseignement oyo kotambwisa yo ndenge nini yo koki kotambola poke ozwa bonheur. Tango moto azala ko s'attacher na Nzambe tango moto s'attacher na église kuna nde na kati ya musala na Nzambe na kati ya église na kati ya bon Nzambe nde Nzamba koya kopesa suko ba instruction akotalisa kote nini yo faut kende ndenge nini otambola pour zwa bonheur pour zwa paix du cœur.
ba solution ekouta na maloba na nzambe nzambe kotia maloba ona kati ya motema na moto de manière que mutu abanda toujours kotambola selon ndenge maloba nzambe ebandi kotinda ye. Donc ce qui moto s'attacher na nzambe maloba nzambe kwa kufana na kati ya motema naye yango na moto ekotambwisa yo yango na moto ekotalisa nzela ya kotambola yango na moto ekopesa yo lumière maloba nzambe yango moto ekoya kopesa bonheur. Et Bible ekotalisa biso na verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. On a vu paragraphe à Liboso. Tu seras rétabli, virgule. Donc, attachement à Nzambe, et ça qu'on rétablir moto. Attachement à Nzambe, qu'on rétablir, il y a une moto na position où Nzamba lingi. Et nous, Nzamba pambola kiyo, mais le boko sata yé koleka, et BBC vie na yo, et BBC ba projet na yo, et BBC ministère na yo, et BBC famille na yo, et BBC ba makambo nyonso yo banaki ko sala misala na ya maboko. Mais quand tu t'attaches à Dieu, Nzamba koya ko rétablir bisika nyonso le boko sata lekaki. Ya mona na poko na lelo, ngina benga le boko Nzambe ya ko rétablir vie ya mutu moko. Le boko Nzambe ya ko rétablir santé ya mutu moko. Le boko nzambe ya ko rétablir ba projet ya mutu moko. Le boko nzambe ya ko rétablir eli moko o ndimi ko s'attacher na nzambe na poko na lelo. Nzambe ya ko rétablir ba nyonso ba ndimi ko kanga na nzambe. Nzambe ya ko rétablir ba nyonso ba vandi na makola nzambe pona ko yoka ye. Nzambe ya ko rétablir ba nyonso ba ndimi ko salela nzambe kati na solo. Ezana na tangwa pasi, ezana tangwa bisengo, ezana tangwa souffrance, nzamba ya ko rétablir. Et ni ko ba ko restaurer. Tant nzamba za ko rétablir ni ko ba abongisi ya lisusu. Bipa ikufa zalaki ya chembo mo. Bisika ko kauka zalaki ya che ko fuluka. Bisika ko lele zalaki ya pesi ko seka. Effectivement to comment na vie ya Job à s'attacher à nzambe tant alobi que je sais que mon rédacteur se lèvera. Le Seigneur est venu rétablir la vie de Job. Nzamba eko zongi sa bozui. Bien-aimé dans le Seigneur, okomona ke makambo nzamba salaki na vie à Job. Mutu moko te na sena moi akore ko bénéficier na ba bénédiction oyo Job azwaki yango. Nga totanga verset moko. Na Job chapitre 42 verset 10. Job chapitre 42 tu vas dans verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. À cause de l'attachement au l'Éternel a rétabli Job. Parce que quand on a Job 22, Job si tu s'attaches à Nzambe, on a rétabli. Mais on a verset à 42. Dans le chapitre 42, verset 10, effectivement, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Zambe ayeko zongi sa Job bezu na inyoso na état oyo azalaki na ngoya liboso. Bible dit Zambe ayeko pambola Job. Pendant ces derniers états, tout dans le verset 12 Job chapitre 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premiers. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Et il donna la première le nom de Kétia et il donna la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Keren Apouk. Bien aimé, à Watozo Mona, Nenenini, restauration à Job et Salema. L'Éternel rétablit Job à cause de son attachement. Ça veut dire que la restauration, il n'y a pas vie dans biso, il y a attachement dans biso dans Zambé. Tant que tu s'attacher dans Zambé, quel que soit le problème, nous avons à toujours rétablir les canons aux alaki du bosso. Bible dit Zamba est rétablir à zongiseli Job au bozuya à bebisaki même koleka. Kutu baluki na ba mikolone ya suka. Avant que Job akufa,
Job a kozwa bozui ebele. Totalement qui dit dans Job chapitre 49 verset 10, mais ce qu'on quitte dans verset 12 on a pas quitter dans verset 16. Au comment que Nzambe dans verset 12 Bible dit pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premiers. Bozui o Nzamba e kopé ça y et comment qui colle quand même au Satan a bebisaki. Nangina bisayo ndeko. Yeba ke o Nzamba kopé ça yo à cause attachement ne koleka o yo bungisi. Bato bazo ko tiola yo lelo, mais o Nzamba kungi ko ça na vie na yo e koleka. Même ce ko bungisaki mbongo, même ce ko bungisaki mosala, même ce qui même bungisaki dibala, même ce ko bungisaki mikanda. Nzambe ya restauration. Nzambe ya rétablissement. Aza wana na poko na lelo pona ko rétablir yo. Nzamba za wana po asa loba grande chose. Nzamba za wana po ki atali sa différence na ba oyo baza ko sala leka na solo pe na ba oyo baboy ko sala la ye. Ya wana na poko na lelo. Na ningi nzamba rétablir mutu moko. Na ningi nzamba rétablir famille moko. Na ningi nzamba rétablir juste moko. Nzamba zongi sela onyoso satana bebisaki. Yo mutu tikali attaché pe fidèle pa nzamba. Pourquoi on a le la pourquoi il y a restauration. Pourquoi on a le la pourquoi on zamba ko kanisa attachement na yo. Wana bato ba ko chola yo. Bato ba ko mono ko la moto aleki sitane pamba mikolo nyoso na église. Mikolo nyoso ko sunga ba pasteur. Bato ba pesio na ba kombo. Tika nzamba wana futa ona pourquoi on a lelo. À cause attachement na yo. Tika nzamba kanisa la libota na yo parce que c'est un Dieu de justice. Bien aimé, Bible dit que nzamba ko pesa bana ya mibali pe ya basi koleka bana o nyonso bazalaki na epoko wana na kitoko. Nzamba pambo la princesse nanga Keren parce que azali grâce ya bana ya bénédiction ya Job. Azali grâce ya restauration. Azali grâce o nzamba kanisela basali na ye. Tango nzamba azali ko restaurer attachement na biso na nzambe ya wana nzamba komo ko futa lelo muke. Nzamba fungoli déjà lola. Le baki moto na nzambe moko azobisanga ke papa yo za moto munene dans le Seigneur. Oui, ba nyonso baza attaché pa nzambe ba bato minene. Baza bato baza na bénédiction ya nzambe, baza na sa promesse na nzambe. Ya mona tokene ko pambola nzambe na ba nyonso baza ko s'attacher na nzambe. Tout monde na Bible eza na bato ebele. Bazwa bonheur na bango à cause ya attachement na nzambe. Tala papa na biso ya ko ndima lokola Abraham. Biso tali sa biso ke Abraham azwa promesse ki akoza na mwana. Mais Abraham avec ta komotati mais nzambe ayaki ko kanisa Abraham na suka na ye ayiko pesa Isaac pe Isaac azaki une bénédiction na kati ya famille ya Abraham. Toyebi histoire ya bato lokola ba Joseph azaki mwana Jacob. Nzambe apesi ba promesse mais tala parcours ya Joseph na ba promesse ya nzambe bande connaît ba telemeli bande connaît ba boki na libulu bande connaît ba ke ko teke lokola marchandise bande connaît ba ke ko commise ti à côté à prison yo mutozaki na kati ya problème te mais tala parcours ya ba grand parcours ya bato bazaka na kati ya ba promesse ya nzambe wana Satan abandai ko sepela muke parce que nzamba permetaki que Satan le kana vie ya Job ali permetaki pe ale kana vie ya Joseph ndenge peut-être Satan azako profiter ko le kana vie na yo lui croit que siri pona tina na yo bato mingi tango bakomona bamoni neti siri pona tina na yo peut-être za mama kaka nzamba azo permettre Satan leka po sima na makambo nzamba linga sele loko mususu soki yo ko s'attacher ka pa nzambe soki yo ko tikala toujours fidèle pa nzambe ya wana na poko na lelo nanga tokene kotanga na mokanda na Genèse chapitre 39 tokene pona tokene kosukisa totanga na Genèse bene nzamba za malamu nzambe oyo biso tozo kosalela afutaka banyonso baza attaché na ye afutaka banyonso oyo bakangamaka na nzambe banyonso batambola na nzambe bayokisa masoni te tokoki kotanga na Genèse chapitre 39 verset 21 à 23 yoka Genèse chapitre 39 verset 21 à 23 Genèse chapitre 39 verset 21 à 23 je lis au nom de Jésus. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers
qui était dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Parole du Seigneur. L'Éternel était avec Joseph. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. L'Éternel était avec Joseph, même dans la prison. Et tout ce que Joseph faisait, l'Éternel donnait faisait reçu l'œuvre de ses mains. L'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ça veut dire que bato nyonso baza attaché dans Nzambe, makambo nyonso bakosala, eloko nyonso ko simba na maboko na yo, et que ça l'accompagner na faveur Nzambe, et que ça l'accompagner na réussite. Donc échec ezalaka te partage ya bato basattacha dans Nzambe. Donc les gens comme on a makambo ça ne se marché te, mais ni ko bateke ou échoué. Et ni ko bateke donc si ni pona tina na yo non. Nzambe na bikamo azali ko sa makambo minene. Nzambe na bikamo azali ko pambola maboko na yo. Babiki nyonso Joseph obandaki ko sala. Nzambe bandaki ko tika et réussir parce qu'azaki toujours attaché. Même na kati ya prison, même na kati ya souffrance, prospérité et bandaki toujours ko landa Joseph. Ça veut dire okoki ko traverser ba moment difficile. Mais le boko Nzambe ko tikote. Ba nyonso baza attaché na Nzambe. Quel que soit le moment difficile au koleka, même bisika ya pasi ni no kozala, le boko Nzambe koza toujours na yo. Ya ona ngina ibisande komoko na butu o. Malgré aux autres traverser des moments difficiles, il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont toujours simba yo. Il y a des gens qui sont dans des moments sont difficiles, des moments qui sont comme on a le col a échoué, des moments qui sont comme on a le col a abandonné. Le bon ensemble qui a toujours pour créer différence. Bible dit que nous sommes Jésus face là qui, nous sommes mon mototi na kati ya prison. Bénédiction Zolanda kuna, récite Zolanda mais azaki na prison. Mais ko bima bima ki kuna, ezaki mamoko pour na gloire. A comme gouverneur. Il y a un ingénieur qui moko. Tant que vous avez ça, étape où vous avez traversé, ils ont des étapes à grandeur des Hollanda. Ils ont des étapes à élévation des Hollanda. À cause d'attachement dans Nzambe. Étape où vous avez mikolo o. Ils ont étape où vous avez tout dans Nzambe na yo. Bato bakolo ba yo simba ki eloko nini. Ils ont étape moko ya succès. Ils ont étape moko ya bonheur. Ils ont étape moko ya ba grande chose. Il y a un ingénieur pambola eli moko na poko na lelo. Na ba nyonso ba s'attacher dans Nzambe. Yeba ke Nzambe alingi kofuta yo. Na poko na lelo. Eloko na sika ezoko salema. Yoka sikodo na Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. N'habite ceux qui bandeko nyonso baza toujours kokoma makambo oyo nga nazoloba. Genèse chapitre 41 verset 14. Yoka baye ko Joseph baki ko meme pa na Pharaon. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir à la hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Ça veut dire que faveur les alaki na ndako ezaki na vie à Joseph, malgré ezaki na kati ya prison, a eu faveur et à roi. À cause de l'attachement même dans le moment de souffrance. Bien aimé, tant que nous avons traversé des moments difficiles, attache-toi toujours à Dieu. Nous avons créé la faveur, nous avons même des bossus à Bakonzi. Nous avons créé la faveur, nous avons des bossus à chef, nous avons Moussala. Nous avons créé la faveur, nous avons des bossus à bateau, nous avons imaginé pour qu'il m'apporte l'élévation fondement, pour qu'il m'apporte la grandeur et fondement, pour qu'il m'apporte le succès fondement, pour qu'il m'apporte le moutoute, pour qu'il m'apporte fondement. Joseph est resté attaché à Dieu, même dans la souffrance, même dans la prison, il est toujours resté attaché à Dieu. Alors, que le roi a commis un prisonnier, c'est fini, donc ils ont bossani ngai, patati machin, mais alors que ngai n'a pas la fidèle pas Nzambe jusqu'à la fin. Et le Seigneur a vu l'attachement de Joseph. Bien aimé, a fouti à comment qui gouvernait. N'a pas qu'on a l'élo, Nzamba futa elimoko. Nzamba pambola elimoko. Nzamba sala makamba ko kama na via elimoko. A futa attachement na yo. Uyo kangami na Nzambe butumo. Lokola yo boy kokota ndako banganga. Lokola yo boy kokota ndako ba magicien. Nzamba futa ona poko na lelo. Nzamba kanisa misala minene oyo saledie.
Dans Genèse chapitre 41, verset 14, Pharaon a eu kopambola Joseph abimisé na kati ya prison. Yoka makambo koleka. Verset 45 na 49. Toujours na Genèse chapitre 41, verset 45 na 49. Pharaon appela Joseph du nom de Tafat Panéa et lui donna pour femme Anastat, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de cette année dans les pays d'Égypte et il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville de production de champs d'alentour. Dans verset 49, Joseph amassa du bleu comme le sable de la mer en quantité si considérable qu'on en sera de compte parce qu'il n'y avait plus de nombre. Bien aimé, na kaka abondance. Nazotanga siko ba récompense et attachement à Joseph. Kanisa banda mukolo Joseph abanda ko souffrir, banda mukolo banda ko tekama. Kanisa mukolo Joseph abanda ko souffrir, mukolo bande ko ne ba wakala na libulu. Kanisa banda mukolo Joseph abanda ko souffrir, ti ba teke lokola marchandise, il est toujours resté attaché à Dieu. Kanisa souffrance à Joseph na kati ya prison, nanda kwa Potiphar. Joseph est resté toujours attaché à Dieu. Mais Joseph est envoyé comme moment de récompense. A comme une bosso na Pharaon, balatisie ba collier, ba pesi responsabilité à ba magasin, ba pesi ba grenier nyonso Égypte qui y muta ko banda ko bomba biloko. Bien aimé, balobi que Joseph a amassé trésor. A comme muta mbongo belé. Naningina ba nande ko moko lelo. Yo mutoza attaché panzambe, le véritable Dieu de la Bible. Qui est son nom, c'est Jésus-Christ. Yebake o yoko zwa. Mutakoka kotanga mbongo note. Mutakoka kotanga mapamboli note. Mutakoka ko empêcher ngo azalité. De la même manière, Joseph Azaki en abondance. Pe mututa ko kotanga parce que place ko bomba mbongo et si là qui de la même manière yoko zanga sika ko tia mbongo. Ozana ba compte en Amérique, ozana ba compte en Afrique, ozana ba compte en Europe, ozana ba compte partout à cause et attachement dans Nzambe. Mais ce qu'on a attaché dans Nzambe te on sur simina maboko et ko kende lokola mu pepe pe yo ko yeba ke Nzambe moto atikio ya mona tokende ko pambolama na poko na lelo ngi ke tokende ko sukisa poko na lelo Nzambe linga pambola mutu moko ba nyonso batiki ko kangama na Nzambe bo ba ke ko kota na mokili ba koti na banganga ba ke ko kota na bisika ya pasi pona bozu ya mokili yo ka eloko nini Bible zoloba to ko sukisa na mokana na un roi. Bien aimé, tant que tu as tanga makambo, yo pozali ko méditer kuna. Oyebi ke Nzambe na bikam akosa kate. Totangi na mukana na 1 roi chapitre 9 verset 6 kino na verset 9. 1 roi chapitre 9. Totangi na verset 6. Pe to ko fixa na verset 9 to wana be to ke ko sambela. Na lobi na 1 roi chapitre 9 verset 6 kino na verset 9. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous ne servez pas mes commandements, mes lois que je vous prescris, et si vous n'allez pas si vous allez servir d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rendrai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qui ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir de leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se prosternés devant eux
et l'ont servi. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces mots. Parole du Seigneur. Awa Bible zotali sabiso. Na mokamena 1 Roi chapitre 9 verset 6 qui nous na verset 9. Nzamba lobi que soki toko se détourner na nzambe o to tiki to bandi ko kene ko s'attacher pe ko servir ba nzambe mosusu ya bikeko ya magie ya occultisme ya ténèbres yo tiki nzambe okomi ko servir ba occultiste na nako na okotisi kisi okotisi ba nzambe bapaya yo muto bandaki ko sambela malamu yo muto bandaki ko prêcher malamu yo muto bandaki toujours ko sala la Saint-Esprit mais lelo komi na kabali juif yo ki ko simba magie ya bayuda pour que église koma munene pour que bato bamona o muto munene Bible lobi yo kama makambo nzambe ke ata umataki ndenge nini makambo nzamba ko sala mutu nyonso akotala yakoloba likambo nini ekomeli moto oyo pe bato bakoloba eza parce que atikaki nzambe ya bomoi akende ko s'attacher na banzambe bikeko akende ko s'attacher na nzambe ya magie akende ko s'attacher na bato mokili parce que ya boya ki ko sambela ye moto azalaki tous les dimanches na église ye moto azalaki choriste ye moto azalaki gagneur d'âme ye moto azalaki intercesseur ye moto azalaki protocole bibelobi puisque atikaki pe akende ko s'attacher na makambo mokili ye akomi nde ba boîte de nuit nyonso ya ye ba bare nyonso banganda nyonso ya ye ba muziki nyonso ekomi ya ye fete ele kati wapi akofutela yango tike kaka mpona kokende kosumuka Bible lobi parce que yo tiki makambo nzambe bato bakotala vie na yo bakoloba likambo ekomeli euti wapi pe bato bakopesa réponse boyebaka te parce que ye akabwana na nzambe mpo akangama liboso atikaki nzambe yango wana makambo ekomeli ye na poko na elo bien aimé kokwea na motambo ya satana te nalingi nasambela mpona motu moko na bai nyonso satana banai kobenda bango na nsima nalingi nasambela na poko na lelo ozongela nzambe osatache na nzambe parce que bonheur grâce pe faveur eza ndenge na ngambo na nzambe bai nyonso basatachaki na nzambe touti komona bato lokola ba Joseph bato lokola ba Abraham bato ya ndenge na ndenge na kati na Bibilia bazwaki lipamboli na poko na lelo tika nzambe na bikambo oyo kangami na ye afuta yo tika nzamba épargné yo na bandanga nzamba épargné na ba camarade mabe nzamba épargné na ba muziki nzamba épargné na bisika ya mabe na ba camarade mabe o ba kopesa toni lokola mwasi na Job o ba koloba no ke oza kolekisa tango pama na makambo nzamba nzamba épargné yo alongola na nzela no bato nyonso bakoki kolongola yo na attachement na nzambe nzamba pusa pembeni na yo basali na ya solo apusa pembeni na yo bana nzambe ya solo apusa pembeni na yo liloba na ya solo we kofungolela olola pe yo kozwa bonheur yango na nalingi nasambela mpona ndeko moko atutisami na poko na lelo loba na nzambe kolo nalingi nasatache na yo poko na lelo eza poko na nzambe nalingi nazongela yo nzambe sunganga nasatache na yo mopepe moko te ya kolongolanga pembeni na yo kolo nanga sunganga mpo ete libota nanga esatache na yo kona nga sunganga mpo ete natatolaki yo nde ozali nzambe na ngai yango na bisika ozali banda koloba likambo na se na motema bonheur mpe faveur ya nzambe kolanda yo kimia na nzambe kozonga na bomoi na yo bikamwa nzambe kosimba yo na poko na lelo ata ozalaki malade nkola kobikisa yo na poko na lelo ata ozalaki moto akolela nkola kosekisa yo na poko na lelo parce que bai nyonso basatacha na nzambe motu te ayokisa masoni nalingi nasambela nzambe tata na biso yo oza nzambe na bikamwa mpe nzambe na bolingo bai nyonso basatachaki na nzambe moko te ayokisamaki soni bai nyonso bakangamaki na papa bazalaki restauré au centuple nzambe oyebaki na korestauré Job nzambe oyebaki na korestauré Joseph kolo restauré baelino na poko na lelo bo bandimi kokangama na ovi na bango mobimba ata pasi ata minyoko nzambe nasengi loboko no na nguya eza likolo na libota no na poko na lelo bisika nyonso satana tiaki loboko illégalement lokola simbaki bomoi na Job na pameli yango ezala mosika na kombo na Yesu banzela nyonso satana afungolaki mpona komema bana no na bakisi komema bango na perdition komema bango na banganga kolo nakangi banzela nyonso wana totiki source moko ya bénédiction kuta epai na yo butu na lelo ezala butu ya restauration butu na lelo ezala butu oyo korétablir mwana na moko na moko en fait ke batatolaki ozali nzambe na bikambo
kolo tokoki kosenga te yo yebisala ngo mpona bomoi na bana na yo topamboli bango na kondima na kombo na Yesu Kristu wazali nzambe kolo pe musuki na biso tolobi merci Seigneur Jésus Christ nzamba pambola ba elignons nzamba pambola ba nyonso ba kosatashe na nzambe bien aimé eloko moko te eloko pembeni na nzambe kobanda poko na lelo linga osatashe na nzambe linga osatashe na maloba na nzambe linga osatashe na ba oyo pe balingi nzambe ba camarade na yo ezala nde ba oyo baza bato na kati na nzambe libota na yo ezala libota oyo balingi nzambe bongo yo kozwa bonheur pe okozwa kimia tokomi na suka ya message na biso ya poko na lelo nzambe apambola ba eli nyonso na 4 coins ya monde lelo vraiment nazana esengo mingi parce que nzambe apesi biso tango kitoko ya kopartager liloba na nzambe nalingi kopambola bana nyonso ya mepsa na bandi nano liboso kopambola bolongani na ngai chéri na nga motema évangéliste Sephora Likenja moto aza kosunga nga makasi na kati ya ministère pe na libota moto ayebi ba faiblesse pe ayebi ba difficulté toza kotraverser ye azali lokola race ya mwasi ya Job te nzamba pambola ye bisika azali pe ministère na ye na pamboli ba serviteur nyonso ya mepsa ezala na Angola ezala awa na Europe nzamba pambola bango nzamba pambola bana mepsa nyonso bisika bozwami nzamba pambola ba élu de Dieu nyonso les 4 coins du monde ba serviteur nyonso o baza kotambola no na nzambe ba boy ko fléchir makolo ba génie na bango liboso ya nzamba bale na tango ya suka nzamba pambola ba serviteur nyonso nzambe pe akanisela bomoko mboka papa digital momo na musala munene azali ko sala nebeke kala mingi te bomoko mboka bomona ngo parti na Angola pe bomona makamminene koleka parce que bomoko mboka za télévision internationale nzamba pambola maman na biso Pauline wazali toujours na sima papa na biso momo pona tiela ko soutenir na vision munene oyo en fait que mokili mbako na koyoka sango malamu oyo nzamba pambola bomoko mboka nyonso eza na Belgique eza na Congo nzamba pambola ba journaliste nyonso ya bomoko mboka nalingi kopesa communiquer boy yondeko ozana ba problème yondeko ozana ko bitongisa yo moto satana zako bundisa oyo yeba ke église mepsa bipa nzamba tchebiso comme sentinelle tokamba to sanganaka tous les dimanches awa bona Egdalen Shirka soko zobimana libulu ya métro na kati ya Stockholm donc soko komi na Egdalen métro ezali ko kende na côté à etc okokita na Egdalen tango zobimana libulu ya métro église ya liboso ya munene ezawana pe na liboso komona area bis ezali wana kokuta biso chaque dimanche de 14h à 16h30 tokosunga yo pour que ozongisa sur relation na nzambe soki mabondeli okokuta biso wana soki po lingi kobenga biso na ba numéro za ko afficher ou bien bengi bomoko mboka comme ça to ba kosunga yo toza na assemblée na biso ya mepsa na mboka ya Yetebor kuna soko lingi pe ko kende kokuta na basai na nzambe kokuta na évangéliste destin kokuta na basien bazakuna pe bakosunga yo nzambe apambola pe ba nyonso bakolinga ko contacter biso même ozalaka na mosika okoki toujours ko benga même par téléphone tokoki ko sunga yo to solaka na bato même bazana Amérique même bato moso bazana Australie Londres partout en Afrique toza disponible plutôt pour na koyamba ba préoccupation na biso pona mukona lelo to sukisi boye nzambe apambola bino bongo to komi mercredi prochain na 20h30 ciao ciao ciao. Kanela
ngombe ya mpamba Chine kiso bantu apeka to esoma jende Aibe ngalo